nazoloba nde mpona Cynthia Wadol. Nzambe équipe nationale ndezala kitoko kozala na équipe nationale en tout cas namoni nanga te na l'équipe nationale te nayebi te Nzambe en tout cas. Merci Penza kwa Lekechu, Papa Malongi, le mannequin de Kinshasa, Karine Mokondi, la baronne Joël Chaud, Joël Luko qui affilera la taille guitare. Cynthia Wadol ndenge azawana yende mutu azali ou bien akozala porte-parole équipe nationale. Oui, Cynthia Wadol yenda kozala porte-parole ya équipe nationale. Équipe nationale ekufa, équipe nationale ezongi, équipe nationale mutu na mutu kote na ye, ndenge nini bozomona. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nakanisa tango batu ba voyaja muta pronosa équipe nationale ekufa nakanisa pilipili si Majel a confirma équipe nationale ekufa. Mengai papa robo na lobaki équipe nationale ekufa te po ekoki kokufa te loba echange batu. Yango wana na yesikoyo. Awa batoyo bazali fondateur na ba cofondateur équipe nationale basololaki. Même ata bango nyonso bazana idée moko te, mais misusu si bakomi après na relation kitoko. Yango wana na lobi équipe nationale ebongi ezala pe na porte-parole nango. Porte-parole nango ezali nde Cynthia Wadol. Ndenge nga na moni. Et puis eloko nga na moni équipe nationale oui eza nécessaire ezonga. Po mingi soki bazoyoka équipe nationale ezonga elakisi Karine Mokonzi asangana na batoyo bazalaki na bango alors ezopesa mobulu na ba chinois mosusu bakomona boye ndenge nga pe papa robo nazomona. Mais équipe nationale tango ezongi boye bato mosusu bazongi esengeli te bato akala nyonso bakokozala na équipe nationale. Esengeli peteke na équipe nationale bato batikala moke ezotinda pete na équipe nationale bakutanaka to bakutanaka te. Parce que équipe nationale lokola se salama fo ezala parce que ezali parti ya histoire ya internet. Ezali parti ya histoire eloko super talent Karine Mokonzi a créé na oya yeba ndeko. Donc eza histoire yango wana équipe nationale ata bato mibale oya kala basangani eza problème ite bakoki kozwa bato mosusu ya sika. Na lobi te ke bakokozwa bato batia na groupe ba chinois to na groupe bana membre to ba mama autorité to groupe mosusu non. Nazolo bapenza équipe nationale. Lokola leader nango ezalaka Karine Mokonzi. Ye muta créé super talent ako solola na baninga na ye oyo baza d'accord équipe nationale et continuer. Bango mutu bako décider soki élément nini bakokozwa na ba chroniqueuse akota na équipe nationale to chroniqueur. Comme tel bakoko pona mutaza na Congo, comme tel bakoko pona mutaza na Poto. Pourquoi pas bakoki pe kopona mutaza na Cotonou to na Pointe Noire comme Gaëlle Louisa la patronne. Parce que yepe abanda kokumisa équipe nationale banda kala. Akumisa bango tout. Soki boke même na Facebook na ye bokomona même banda kala akumisa Karine, akumisa ba Jaël, akumisa ba équipe bato tout équipe nationale.
alors l'équipe nationale bokoki pe kokotisa bato mosusu même na Angola botali oyo aza élément asepelaka na biso banda kala aza na idéologie akoti et puis bango moko bayebi modèle bakocréer sikoyo ndenge bakomemela équipe nationale. Ouais, Kitoko, on dirait que les news c'est ça, nous avons la star, tout ça va dans le c'est ça, on dirait que les news c'est ça, comment ça va avant? C'est mon signe. Just the match, moi ça t'aime. Moi tu m'as fait la moi ça t'aime depuis Paris. Le grand colonisateur je t'aime de trop. Par rapport à ce que tu vas dire que ça fait un bail, hein? Ben oui, on est là. L'équipe nationale. On joue avec des équipe internationale. L'équipe nationale, mais internationale. Par rapport à ce que tu as Paris va détruire la ville de mon compagnon de sa taille. Je connais la petite taille, ma chérie. On a le fils à Ramaloba. Oula. Oula. Ah, babi, tu viens plus que ça. Babi, moi, si na kata bati, babi, tu as un star, et ben moi. Moko. Bino ba star, Chouaba. Man Chouaba. Avec ça, mon petit talent, Angel, Tiago, maman. Wadol. Mengai na Monique, Cynthia Wadol, Yende, a Koki Kozala, porte-parole, parce que alobaka pe bien. Alors Cynthia Wadol, Nasukisi Awa, Botika la Malamu, et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amelange. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.